vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Merci Mingina Bino Bande Obalandi ya Kimbango 21.me. Wana Boti Kolanda ezalaki bongo arrivé ya Papa Paul Kisolokele na Kimbele. Nenge boyebi Papa Paul Kisolokele a kendaki na province ya Ouij kuna na Angola et atambolaki na mwa mboka ebele. O ezali mwa ba image batindeli biso na ebike mingi déjà o bokota mingi na Facebook si bolandi yango. Donc moi avant goût parce que boko zwa ba image wana nyonso na ba intégralité nango awa kaka na www.kimbango21.me tokochela bino yango bolanda mais bolanda nano mwa ba extrait oyo ezalaki somo et tokosenga bolimbisi na qualité ya ba image pamba te mukolo bazali ko filmer yango ezalaki koleka en direct awa kaka na internet. Donc yango na bozo mona qualité penza ezali vraiment malamu te pamba te bakotsaki yango na site puis biso to copier yango pona to me kama moke kolakisa bino bandeko oyo peut-être boza ba mité na papa journaliste oyo acheli biso yango na Facebook. Donc to copier yango bomoni qualité ezali vraiment malamu mingi te to kotika bino bolanda bino moko bokomona botala ndenge nini bana ya Ouij bazalaki na esengo et to ko rappeler lisusu botala bokomona tango papa za kopesa bambote akomi na esika moko ba chef coutumier bafukama ki bango nyonso pona kopesa Papa Paul Kisolokele mbote wana ezali kolakisa makasi ya Papa Simon Kimbango bolanda. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Mbote na bino balandia RTK Kitwadi International ya solo tozana kati ya munisipi ya Kimbele province ya Ouij esika nini bato bazali kozela bolingi ya Papa Sagrandet Lugidi ya ngani Polo Andre bozana na dilili bato bazali ya bolingi ya Papa Yangani Paul. Soro banda tango tikaki mboka Santa Pombo. Zenya nzela pona boye awa na kati ya Kimbele. Ya solo aleki isika mingi na bakati mingi ya parti oyo ya nord pona ko pesa bandini bote na banzela. Ya solo toza ko zela ti boye na ye awa. Ndenge boza kolanda ba image oyo nde ezali paroisse temple yango ndenge boza komona yango oyo nde ezali esika ya esambelelo ya munisipi ya Kimbele. Donc boza komona esengo ya bato ndenge ezali ndenge bazali kosepela yango boza mona. Bote na bino balandi solo RTK International na kesibila programme oyo toza kolanda bilili oyo ya solo ezali boye ya Papa Sagrandet Yangani Paul de Lubis awa na munisipi ya Kimbele province de Ouij mandat de Papa après 3 jours ya Santa Pombo ici ya Santa Pombo mandat ya Santa Pombo na boye na ye awa na mboka Kimbele na nzela bazali na kozela Papa ndenge ake ezali
Bolandi malamu ya programme. Neti papa ni ngao kwenda solo tusito kofi na kati ya buku ndenge ezali komona ngana bilili ezali nde bandimi basurveillant mpe bamusicien même force de sécurité to tobenge la police bazali mobilisé mpona koyamba papa Sadandek yenga likolo. Donc tozaka kobanda programme na biso soki tokomi na ngonga yango nde bokoyeba nini oyo tobongisi na eleko nde oyo tozali mpona kolakisa bino nde yango wana. Donc na message ezali ya bino ndeko papa biso bazali kopesa malako oyo mpe na régie ezali kaka bobelei osengi bino nde bolandi bolamu. Réseau bien. Ezali un peu différent na
vie. Yakise. Semeke. C'est la lieu comme Estamos acompanhados a uma comissão do grupo de orquestra teatral que está das pontas uma cena da alegria, da nossa grandeza, da
serviço está a acompanhar em direto. É live, não é imagem em direto. Então, vocês estão acompanhando. Vamos acompanhar até no porto, a inauguração da residência. Até Porto do Golfo. Acompanhando em direto, estamos a pedir desde a chegada da sua grandeza, de chegar no fora aqui no município de Quimbele. Você está acompanhando em live, esse programa já está aqui já em direto.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua grandeza, Papá Paul Soloquel. Nós, os fiscais do município do Quimbele, estamos aqui. Agradecemos por ter escolhido visitar o nosso município. Os fiscais do Quimbele, em geral, desejam-te boas-vindas e boa estadia. Eu que estou em frente, sou o dirigente técnico provincial Benacilo Antônio. Esperamos que tudo seja feito segundo a vossa vontade. Termino assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo, bem, fix, ouviu? La vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra.